Mbuti na balandi nyonso ya Via TV Monde. Je mets la champagne aye sous une émission na ye tolobela. Babi je mets la champagne moi so aibi ko solola. Mama sociale aye na émission na ye tolobela kaka ndenge amisana ko ya na émission na ye tolobela. Et puis merci na balandi nyonso baza toujours branché na émission na ngai tolobela. En tout cas na pesi bino merci ebele na rasire bino bokozala jamais déçu. Lelo yo na émission na biso tolobela. Toyo kolobela likambo oyo réalité oyo tokomi komona lelo na matanga. Tokomi mingi ko remarquer on a kala biso toyebaki lelo mutu soki akufi tozaye ko kene ko remettre ba fleur mais lelo to moni batu presque ba komi ko ya kotika ba ji na place ya ba fleur et puis naza na posa na yeba ndenge nini vraiment lelo batu bazo privilégier les sous fleur te batu ba komi ko linga mingi ko ya kotika ba fleur donc ba sucré pardon pourquoi différence wana ekoti pourquoi ba bakisi sous sucré likolo to pourquoi ba komi ko linga ba écarter fleur ba tia ji liboso en tout cas elongo na biso na bino balandi nyonso ya Via TV Monde to ko yeba to tamusa mikro na biso pour ko interviewer bandeko pour to yeba to za mituna to yeba pourquoi batu ba komi ko pesa mingi ba ji na place ya ba fleur pour na ngai je mets la champagne na yebité pour na ngai na yebike fleur eza signe ya amour mais na yebité ji eza signe ya nini donc elongo na biso bandeko nyonso ya Via TV Monde tozo tamusa micro na biso pour ko tuna bandeko pour ko yeba nini yango vraiment ezali très important na matanga. Là je dis merci à maman mon chéri maman vie à Kud Madia kilo ya monde autrement dit maman molakisi et puis je dis encore un grand merci à ma grande chérie Balbi Ormeline Luzolo poupée la blonde yonde makambo ya Balbi kuna na allemande kuneza ya koyi talaka ka yonde maman oya yibi solo là yonde vraiment maman chérie donc bonjour maman. Bonjour Tantine, boni. Bien maman, maman nga kombola nga je mets la champagne naza journaliste ya Via TV Monde nazo lobela sur ba fleur. To mona ki na kala ba fleur ezalaki ko pesa masoki muto akufi. Mais lelo to komi ko remarquer mingi ba fleur société et komi ba ji. Soko ni nango esali ke bato ba koma ko pesa ba ji na place ya ba fleur. Bon, pour répondre à la question, concernant comment on ba ji vraiment na ko pesa merci mingi pe ko kumisa mutu oyo azoki pena likanisi wana ya ko bana ko pesa na ba ji wana parce que ezali kanisi mo malamu pinza. Vraiment ezali kanisi malamu ndenge nini parce que biso to yebi fleur eza signe moko ya amour mais nani jusqu'o eza signe ya nini. Pour les lots qui montent à couper, tu peux remettre les fleurs et l'accès signe amour. Mais les lots qui bah comme il a bon qu'on remplacer bah fleurs et bah comme on a bon qu'on remplacer bah jusqu'au J et ça signe ya nini. J et ça signifie nini na matanga na moto à couper. Bon, fleur est un signe amour. JP est toujours signe amour kaka. Parce que fleur wana muta pesi fleur to boite to pesi fleur. Mettons to kina cimetière, to zi fleur to boaki yango to kati yango to boaki et kina mbonga kina pamba initi. Mais ndenge ba pesi to pesi ba jiwana. Jiwana ezapena malamu. Donc tout d'abord na boaki na muto abaneki kansion na boaki na ba fleur rebelle parce que a diminuer na nous dépense na bato oyo baye na nous bato bazana matanga nanu zomona ti ba pesi ba jiwana ba pesi ba mai bato esika balenge basa ba dépense ya ko dépenser ba jiwe ko somba tout ça pour na ko panda matanga na ti bato ba pesi ba jiwana au moins te ke ba diminuer ba dépenser bisika balenge ba dépenser encore plus bon on quand même etikali na ba séjour au ba na matanga na ba ko sala on peut kaka toujours vraiment. Ok, merci beaucoup maman, merci beaucoup. Na balandi nyonso bozola ndabiso Via TV Monde. Maman pesi a vinayi, wana eza point de vinaye. Alobi pona ye vraiment abwaki mingi ba genre de fleur na bato oyo ba pesa ki idée wana ya kopesa J parce que JP eza kaka signe amour. Maman bi JP eza kaka signe ya amour. D'ailleurs kutu ba diminuer dépense pas bato ba kufeli parce que tangu bazo pesa J eza lokola ba diminuer dépense na ba oyo ba kufeli. Mais to lembi te tozo continuer toujours kotamusa miko na biso pona ko yeba nini yango vraiment et sali lelo bato ba koma na kokopesa batu baji vraiment et comme ko sala ke batu ba pesa baji na place ya ba fleur eza ko ki ma dépense ou bien eza nini yango vraiment. Bonjour maman. Bonjour mamie. Maman kombo nani? Maman Jeannette. Maman Jeannette ya question na biso ya mukie eza kaka nini yango vraiment et comme ko sala bandeko na place ya ko pesa ba fleur et pas ya moyi ba comme ko pesa ye baji eza koki ma dépense ou bien eza kozanga mbongo ou bien eza nini yango vraiment comme ko sala batu ba tia baji na place ya ba fleur. Merci pour la motuna réponse nange ezali kaka ke eza pe ka malamu
moto pa bimisa likanisi wana ba fleur ya ba jus wana ezaka malamu eza nde pona ko diminuer dépense na bato bazwimi likama o bakufeli poto monto zalai komona kala soki boke matanga ba fleur batie ba fleur boke na cimetière ba bwaki ba fleur omoni ke mbongo eke pamba mona place mbongo eke de pamba likanisi ya jus moto bimisa likanisi ya jus wana asalaki bien bon po jus wana bato balandi bino na matanga na place ke bino bosala sous dépense ya kosombaka lisusu ba jus mosusu ya kopanza ba matanga pona kopia bato balandi bino mais ba jus wana bato bapesaki kaka yango ne kosunga bino bo pesi bato wana o bayaki wana omoni ke mwa mbongo na bino oyo bapesaki bino na cotisation ya matanga wana eko kosunga bino na mwa mikolo wana bino bokovanda pona kolongola mawa na bato wana oyo bakwelaki likama wana yango wana nga namoni mpo na ngai likanisa jus eza bien likanisa jus eza bien makasi. Mais maman Fleur eza ko rendre mutoyo akufi ba dernier hommage eza signe ya amour mais jus na ebité ce que eza signe nini est-ce que jus peut eza ko rendre mutoyo akufi dernier hommage parce que tant mutaye déjà ko bois que leur Fleur ni la seke mo oui azo ke na Fleur na ye sko jus et que na lili tete etikala kala na pas la biso bato siko est-ce que c'est vraiment important tozo privilégier nani mo oui ou bien ba o batikali na moki non yes akufi omoni ye aza lisusu te asi akei ata toke na fleur na cimetière totie fleur wana ye azomona fleur wana te akoyeba teke batielaki fleur nana atielaki fleur nana atielaki fleur te mais jus wana ezosala symbole moko ke ezosunga bato ezosunga bandeko batikali na esika wana place bavandaki mpona koya kokabula mawa na baninga bazwa mwa moko na oyo baninga mpe bayaki bakontribuaki na place ya fleur wana eza eloko moko ya mabe te. Ok, merci beaucoup maman. Balandi bino moko bolandi ndenge maman alobi eza nango mabete. Mo we déjà ça kufi na pourquoi on remettre ba fleur. Ata bo remettre 100 000 fleurs. Ye déjà ça kufi na donc azana na tina ya ba fleur wana te. Ye kuta préféré na ye kutu. Ba na banko tika ba ji. Donc apesi aboki ba fleur mingi et pas mutabimisa ki likanisi ya ba ji parce que adimne famille ya mo we dépense ole ke ba bimisa susu ba mbongo. Ya ba ji en tout cas adimne bango dépense mais tozo continuer toujours kota musa miko na biso pona kotuna ba question. Toye ba vraiment ni yango vraiment ezosala bongo. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Maître Mbembe. Ah Maître Mbembe. Question na biso ya lelo ezali ke pourquoi bato bakomi mingi ko ya kotika ba jus na place ya ba fleur pona kalezaki mingi ba fleur mais lelo tokomi bato moni bato bakomi ko privilégier na bango ko pesa ba jus na place ya ba fleur. Fleur nani jus ezo signifier nini? Bon apparemment que ayebité ce qui mokili nde sengi bon. Série ya ba papa na biso to anda mona mutakufi lelo ke ba s'organiser moi fleur moi libulu ota suka batu ba panzani soki ezalata komina moi ba secret on ndenge olobi ba kabula moko mais ke koma lelo yo mutakufi oyo famille boye na 10 o boye na banini ya ba paquet o bosomi bilamba sika o bokomi na matanga bokomi ba danger o bosisi boke ba mona bino bon. En fait, si tu habites sur la fin du monde, je ne sais pas. Voilà ce qu'il faut bien ne pas faire bomi tout na neza nini. Netinga po nanga. Ce que ça va pour na bon sur construction mboka. Bon, na habité. Mais il faut bol quand on faire d'abord sur la parma makambo. Ande lelo monde comme lelo. Moi si valeur exacte, biso pe mi bal a gagner pas. Donc, na habité nyonso na faut sur la. Ouais, merci beaucoup papa. Mais pour nous vraiment aux privilégiés nini to au préféré nini jus ou bien matanga et pardon jus ou bien fleur. Apparemment pour nanga personnellement n'a préféré fleur. Yango isala ke mutu na moi libulo wana soki liline teleme lobeko loba. Aki a mettre mbemba somba ki moi fleur moko boye abwaki na libulo nanga. Mais soki pona jus ponanga interdit. Et simba vraiment te ba o basala ngo ba mona bino famille danger boyaki na baji boyaki na baba miloko bobimi eloko te devant Dieu tu vois mais ceux dara fleur moko na somba ya 9 000 francs 10 000 et porter un plus ba ke ba jugement njambeza kaguzu bou. Merci beaucoup bandeko bolandi papa ndinga alobi ye vraiment pona ye eza fleur alobi fleur ndeza très important pour la couper ça pour rendre hommage muto akufi mais J ce n'est pas important
amoni penda utilité ya JT lo ye mingi nde ezali fleur toujours continuer toujours kotambisa micro na biso pona koyeba vraiment ce qui fleur nde mutu eza important ou bien eza J. Bonjour papa. Papa soki ma micro eza lisasi te eza ka question qui papa nanga micro eza nango lisasi te. Papa kibi micro. D'accord. Bonjour papa. Bonjour maman. Maman kombo nani? Olobi? Kombo nani? Maman Mishka Marie-Louise. Maman Mishka question la biso ezali lelo tokomi komona bato bazomema mingi baji na place ya ba fleur. Toni toye ba ji ezo signifie nini na matanga? Pourquoi bato bakomi komema ba ji? Pona kalezaki mingi de fleur mais lelo nde komi ji. Bon. Nakala bato babanda komema ba fleur na badra. Sikoyo ekomi baji. Alors namoni ke na tango wana ezalaki ndenge mususu. Pour le moment oyebi monde eza okende na koévoluer jour à jour. Soki mutu amemi J, ce n'est pas mal, ezali bien, ezali lokola a contribuer na mutu ya matanga au lieu asomba baji akabela bato mais ndambo oyo bakotia na matanga wana na ebembe ye bakozwa bakokabela bato. Bon na kutala malamu bato bakomi komona diwa ezali lokola mutu a changer monde akei na monde mususu. Soko lingi otala bien na bamatanga ya lelo ekomi vraiment tristesse wana eza te. Eko kozala muke na côté ya famille mais pas tout à fait. Pona nini? Oyebi lero tobotamaka tango balobi mama wana botie bakoyamba yo mais bato bakozala ebele te. Bon lero yo kufi ekozala monde mobimbe koya wana. Alors ça veut dire que kuna tokendaka ezalaka malamu kulekana oyo azokobotama. Siko kuna tokendaka eza malamu na oyo azobotama. Siko pourquoi pas ko remettre ba fleur? Pour fleur eza signe amour. Pourquoi pas ko pesa ba fleur? Biso to comme na biso ko pesa ba jus. Oh jus wana eza biso bato bo monim tozo milango mais fleur quand même eza pona moyo oyo akufi. Bon fleur nakotala bien selon monde ya lelo fleur ezali lokola eloko moko bakende panzi yango na kati ya libulu tout ça. Tu vois que eza vraiment na tina te mais eza na tina kaka lere baza kodepose soko badepose bakeye kokunda eza na tina lisusu te. Mais ce que mutu apesi J bato bameli bo partager bino nyonso mawana. C'est bien. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Toujours continuer toujours na micro na biso ya Via TV Monde pona ba question, pona retourna bandeko, pona kozwa biyano na bango, pona kozwa ba réponse na bango. Toujours continuer toujours kotambisa micro na biso pona ba question. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Julie. Maman Julie, question na biso eza pourquoi bato bakomi ko pesa ba J na place ya ba fleur? Parce que na kala vraiment ezalaki mutu soka kufi tozo keni kotikele ba fleur. Mais lelo bato balingi susu ba fleur te. Au mona vraiment soki matanga ezali, okomona ta deux fleurs. Nyonso etikali ba J na ba J. Parce que nini ngo esali ke système même un peu ko changer. Eza manque d'argent ou bien bato bakomi na bango ki ma dépense ya ba fleur bakomi ko kimela bakomi ko bomba na bango na sima ba J. Pona ngana koloba monde ya kala eza ya lelo te. Monde ya kala vie ezalaki nde musu vie ezalaki bien. Mais ya lelo ya kala ezalaki mutu akolanda na matanga aye akonsole yo so paza na eloko api yo. Mais ya lelo ekoma mutu so alandi yo na matanga faut zwa ya charge kolia amela donc nyonso wana
et ça va dépense. Il y a un préféré au lieu de fleurs, bah il y a jus, matin et tombe mal, bah pesi bah tu bah jus, bah tu bah meli et puis c'est tout. Soko pula nini kaka jus, loko msusu ezate kaka jus kaka foko yoko tikela kaka jus. Bon, on a penza na koye ba te pona ngana ko lo bezaka ko ki ma dépense quoi. Ko ki ma dépense. Parce que dépense au matin et les ko tu va même ya ba fête tout le monde. Dépense au matin et les qui. Pona yo ba jus eza nango nde ko ki ma dépense ba komona ba ki ma dépense ba bomba na bona c'est magie. Ah, pona ngana ko mona bongo. Ok, d'accord maman. Bandeko bozolanda ndenge ba ndeko moko azopesa vie na ye oneza mutu na vie na ye ndenge azomeka mpe komona vraiment balobi oyo ngai vraiment na betelaka tolo oyo ngai vraiment na tutelaka tolo ma copine privée babi Victoire 12 étoiles en Jésus-Christ et puis na pesi sumbote na ye moko TV boboto la fille sage maman sociale molakisi tozo continuer toujours na micro na biso pona kotuna ba question na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa Kombona. Kombona Daniel. Ah, papa Daniel, question na biso ezali pourquoi lelo batu bakomi koya kotika ba jus na place ya ba fleur. Ba jus ekomi vraiment mingi na place ya ba fleur. Jus ezo signifie nini na matanga? Bon, pona ngai ezali batu bakomi koya na ba jus bon po tozo mona importance ya ba fleur te po oye na fleur torosa na ngoi lo te de 1 eko kende na oyibi kena ba cimetière ebele bakomi ko boya ba fleur soki toke na ba cimetière biso bazolinga fleur artificielle te bakomi linga kaka naturel eza trop cher na place na somba naturel mais na somba jina mema po ekoki kosunga batu te kosunga famille bapesa ta batu bamela po parce que so na sombi fleur na mona on le eza ekomi dépense. Fleur eza na dépense mingi koleka jus. Ouais, fleur a une dépense, surtout fleur naturelle, ils ont une dépense. Pour batu bakomi komona ke bakomi kolinga mingi na ba cimetière. Da bakomi kolinga fleur donc naturel bakomi linga fleur wana makasi na ba cimetière. Donc artificiel bakomi koboya yango. Surtout na minute bakomi kunda batu na ba cimetière c'est trop cher. Est-ce que non linga leur fleur artificielle. Alors linga oil fleur eza naturel donc ça coûte trop cher. Yango miena somba ji na eli batu esungi famille batu ba meli. Ok, merci beaucoup, tonton. To sepe mingi ya nonayo. Boki ndenge papa apesi avinaye alobi batu mingi bakomi na bango ko préférer baji parce que ba fleur est commis vraiment trop cher makasi mingi koleka. Mais tozo continuer toujours kotambisa micro na biso pona kotuna avis ya mutu moko. Ah bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ange. Maman Ange. Toza na posa toyeba pourquoi lelo batu bakomi ko privilégier ba jus na place ya ba fleur pona kala mingi ezaki so mutu akufi bazoya ko déposer ba fleur mais lelo komo mona ka des fleurs mingi etikali kaka ba jus siko ni jus ezo signifie nini batu bakoma okima dépense po fleur wana eza na importance mote jm su bato bako vendre place wana ba partager moi ba jus esala moi bien. Ah, pourquoi kaka jus loko muso ezate bato bako partager vraiment to loko muso ezate bako lukela moweyi oya kufi kaka fo jus bato musu bakozala pe boye musu ate na ejite mais mon bon wana ndambo aza nango apesi moweyi oyo akufeli mpona yo omoni ke jus eza nango bien par rapport à fleur jus eza nango bien po fleur eza vraiment lelo mote po fleur bwaka ebwaka mais jus bato baza na bapartage. Ok, merci beaucoup maman. Voilà bandeko tozo continuer toujours kokoba na ba question na biso po tozo beyano na biso et pas ya bandeko tozo continuer toujours kotamisa micro na biso tozo continuer toujours ko interviewer bandeko bozala mwasi ozala mobali mais po to yeba vraiment pourquoi lelo baji bato comme ko préférer baji na place ya ba fleur donc eza question na biso ya lelo. Bonjour papa. Oui lelo ma bato bakoma préféré ba. Bonjour papa. Bonjour. Ko papa comment on Arc-en-ciel. Eh papa Arc-en-ciel. Question na biso eza pourquoi lelo bato bakomi ko préférer ba jus na place à fleur. Bon. Pour ngai ma lelo bato ebele bakoma préférer ba jus na place à ba fleur. Bon fleur teke na tika ngo na cimetière.
fleur matokenda tika yango na cimetière bon ji wana mpe toyaka na baji wana epermeta bato oyo bafandaka na matanga oyo bayaka kolanda biso na temps oyo bango bafandi wana na mwasi ya moi wana mwa ji wana bamela yango esa bango mwa bien na mwa tamare baye koassiste biso na ta ya mawa mais na mwa moi mosu tokozwa mpe na bamwa ba 12 mwa ya makasi mwa ji wana azomela ye kite mwa motema mange aye na place ya mawa yango topréféraka baji na place ya bafleur mpo fleur toketika yango na cimetière efandi nango kabongo mosu mpe ebebi nango mais ji moto ameli ji afandi esali mwa nzoto ezongi mwa kimia naso na comprendre bien mpo na yo baji tozomemela yango lisusu mowei te tokomela biso komemela yango nde bato oyo baye kolanda biso na matanga debo mowei bafleur mpo ezalaka baoyo bayaka na bafleur bazali baoyo bayaka mpe na baji bazali seke ya mouwe oyo tokende otikela mouwe eza baoyo bayaka na bafleur wana tokei nango ntina cimetière totikeli ye siko baoyo mpe baoyo bayaka koassiste biso na temps ya mawa yango toyela bango mwa ji epermete bango mona ntan nde bazwaka de 8h 9h balalaki nano na biso na butu na ntongo mpe baza na biso moi mobima baza na biso yango moi topréféra na mwa ntan wana topesa bango mwa baji po ezongisa bango mwa énergie mpo na yo nyonso mibale eza bien fleur eza bien jupe eza bien mpo na nga nyonso mibale eza bien soki olingi oya na fleur yo soki olingi oya mpe na ji yo kaka mais na préféra baoyo bayaka mpe na bafleur bango nayebi membre ya famille presque famille nde bato bayaka na bafleur famille nde bato bayaka na bafleur mais bato bayaka kolanda nde bayaka na baji. Ok, merci beaucoup papa. Bandeko bolandi ndenge papa apesi ya vie na ye alobi fleur mpe eza bien ji mpe eza bien donc oyo akoya na fleur aya na fleur ye mingimingi amona nde famille nde eyaka na fleur oyo bayaka kolanda nde bayaka mingi na baji. Là vraiment je salue Fifi Mia d'appétit mwasi ayebi seka lolemo la douceur minière akati ai je salue encore Rachidi Kaza babi Rachidi Kaza je te salue et je salue encore Babette Safi toujours continuer toujours kotambwisa micro na biso. Ouais, bonjour papa. Oui, bonjour. Papa kombo nani? Kombo na Gelor. Papa Gelor, question na biso ezaka katoni toyeba. Pourquoi lelo bato bakomi mingi kopesa ba ji na place ya ba fleur? Ba ji na place ya ba fleur. Bon, ezali ma bête parce que mon niveau évolue parce que ba fleur na sasa ndenge ni na yebite bo classing ngano bien parce que eza tantôt na ndenga bolingo ou be soit na feti ou be soit matanga bona yebite na ba fleur tantôt na précisément eza na matanga lelo na ba matanga tokomi komona bato bakomi koya kotika mingi ba ji na place ya ba fleur okomona emsuka ka deux fleurs mingi kaka ba paquet ya ba ji sikoyo ji ezo signifier ni bon pour na place wana pena na zomo na ngweza mabe parce que place ya dei place mutakufi et place ya mawa place ya matanga eza place oyo bamemelaka bato oyo ezali tantôt bafamille biologie oyo bakufeli mutu bayaka ata na soutien eloko moko mpona kopesa famille wana baji neti par exemple neti oyebi problème ya baji ezalaka tantôt bon ezalaka tantôt baki okunda mutu mpona kopanzana bon ezalaka mpena obligatoire te mais eloko ezalaka important ke soki oza na moyen okoki kokende na bafamille wana otikeli bango ekosala bango epe mwa bien ke kozwa batapage ya baji ya masanga wana pena wani kolobaki boza na souci ya mawa ya mutu na bino akufi te c'est ça. Oyo eza important eza fleur. Bon oyo eza important fleur eza important mais mingi esengaka mwa mpe soutien esalaka mwa bien na famille mutu akufeli parce que ekozala tantôt azalika na mwana moko wana to ndeko wana wana kosunga ye ozomonaka ntango oye osungi ye mwana quelque chose eza bien fleur mpe ezalaka mabe te mais mingi mwa soutien kaka esalaka mwa bien. D'accord papa, merci beaucoup. Toujours continuer toujours pour interviewer bandeko na biso, toujours continuer toujours à poser des questions et pas bandeko oyo bazo leka na nzela pona koyeba pona kozwa yano na ba question na biso. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa kombo nani? C'est artiste John. Artiste John. Papa question na biso ezali lelo na ba matanga pourquoi bato bakomi mingi kolinga ba ji na place ya ba fleur.
parce que na kala mingi to za mona mutu so akufi ba za na ba fleur mais lelo ba comme comme mingi ba ji pourquoi En tout cas, c'est très honteux. Mutu so akufeli normalement il faut ba na job de fleurs pour honorer mutu akufa ki wana. Il faut ba na dépôt de job de fleurs ba na fleur na bango ba PCC. Bato akona na baji bon, c'est compte tenu à ma peut-être à la possibilité à bateau. Ndé ça la keba qui n'est na baji mais normalement non, c'est pas le J. La monde vraiment ya mutu so akufeli pour rendre l'hommage à quelqu'un. Il faut amener la fleur. Amener fleur bien en enveloppe nao au PC mutu mais le J là c'est et ça bilo quoi amicé. C'est en tout cas c'est bizarre. Na mona ngo pour la première fois na Njili mais j'étais étonné. So conseil ni nango zo pesa pa ya bandeko oyo bakomi komema baji na matanga conseil nyoko ko pesa bango. En tout cas bandeko nanga so possibilité à osomba fleur ezate. Otami oye kaka otale bembe ozongi ke koyana baji wana et qui ça va te valer mingi. Batika biloko wana so zana mbonga fleur te yaka kaka ofandi otale bembe ozongi. Mais sinon les pots de jeu de fleurs babenga ka dépôt de JT. C'est ça le problème. Yaka na bon, rendre hommage avec fleur aux anango et au PC. Sozana mbongo te fanda kaka yaka matanga zonganda. Voilà au moins. OK, merci papa. Bandeko nyonso ya via TV Monde na bandi biso na bino to landi pe to zibiyano ya bandeko oyo ba pesi biso misusu baza pour ba misusu baza contre ba misusu ba lobi que fleur c'est très important et pas mutu oyo akufi il faut ko boa que la ba fleur misusu ba boyi ba bino non eza pona ko diminuer dépenses parce que na tango ya kala ezala kiso ki mutu akufeli okomona mutu aye kotala mutu akufeli apesi moi quelque chose mais lelo e commandé mutu azolanda muninga na matanga nde akomi ko luka mutu akufeli asala dépense amelisa ye yango wana bango ba préférer na bango ba jus wana pona ko diminuer pe dépenses et pas ya famille oyo ekufeli bandeko ya via TV Monde bino pe na ebité na banda kokuna soki bozala ba vie na bino boko ko pesa boko ko komelanga na numéro oyo eza affiché boko ko komelanga mingi na zaka na posa nde ya ba reproche na bino ba conseil na bino ba encouragement na bino en tout cas esala kanga vraiment bien na tchaka vraiment numéro wana pona bino ba oyo bolandaka émission na nga via TV Monde po boyeba un peu kotalisa ngai oyo na sengeli kosala. Là je dis merci encore à ma présidente maman vie à Queen Mother qui le monde autrement dit maman Moulakisi babi maman sociale femme au grand cœur l'état et puis je dis encore merci à Daniel Mufundu babi Daniel Mufundu je dis encore merci à Arnaud de DJ One les mystérieux je dis encore un grand merci à Dorcas la fille noire babi Dorcas la fille noire Ndé Makambo je dis encore merci à Papa Hero et je salue encore il y a Papingana babi Papingana mon chef que j'aime bien Bambote Ebele et Sika Yozali beau garçon Mwanza mobali ya pembe chef nanga moko beau garçon Mwanza et puis je dis encore un grand merci à mon chef que j'aime bien chef Dose Unique babi Christian Dose Unique mon chef je dis encore un grand merci à Manuela Yanzambe et puis je dis encore un merci à Babette Safi Babette Safi siko zali bambote na yo belé bambote na yo komi na petit sous mbote na nga musu pa Rachidi Kaza mbote Fifi Mieda petit moi so ebi secret lemo la douceur minera kati ai et yo bongo na minera kati bo dundango bo sisango bo tubela bino moko et puis na petit sous mbote à mon président Marius Nkosi Jean David Yalelo et puis je dis encore merci à Ritivi Boboto fils sage à ma tante chérie Eden Toul Balbi Eden Toul na français et puis je dis encore merci à Ange Toul Bantoul balandana dans tala kaka. Je dis encore merci à ma grande chérie Ormeline Luzolo poupée la blonde. Quant à moi je vous dis bye.